Silence nanga eko sa mutute. Nga na respectaka ya yoyo a respectaka nga. OK. Soki faux to kende faux. OK. Problème était hein? C'est méfier kaka na ba makambo mususu mais on est amis, on est collègues, to ça na biso kaka boulot yango quoi mais nga na yebi tangu na lobaki elo moi mabete. Ne va sepela ite donc nga pe na ba ite ke ba sepela ite. On a géré que yo le sali be mission boye ba bengo sauter na ba film na ba. Bon. Bande ko wana nazai ko s'attendre nango mais na batu mususu. Oyo bande ko na mona o mabe. Ba mabe o bango basala na satandaki yango na batu mususu. Zai bango te. So zui garçon o lokola oyo nani Tridon. Tridon aza moto nga na pesa mayele na ngai belé na groupe na ye. Tali bina. Yeah. Mais vous allez apprendre sans problème. Après on a touché la pète ngande na tchaye musika. On a compris que oui, sur la raté. Na retourné té. Oui. On sait que ça c'est l'artiste ou a na retourné té. Garçon oyo na retourné eza ya hypocrisie. C'est garçon oyo. Yé amona ngaka na prison. Amona nga boyité. Silence nanga eko sa mutute. Nga na respectaka ya yoyo a respectaka nga. OK. Soki faux to kende faux. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi ozo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka moko coach azaka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet soki olingo zo ba produit na ye livraison nango eza partout dans le monde to beta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube to benga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vous nous captez de partout dans le monde. Merci et reste de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos téléphones. Dans le cadre de votre très belle émission, Plein des acteurs, la seule unique émission qui vous donne des informations concernant vos artistes du théâtre et du cinéma. Les devants nous appellent, comme dit Alain Délé. Ce matin, malgré la pluie, Madame la pluie nous a visité à Kinshasa. Hein? Malgré la Samboula Kaka, parce qu'on ne peut plus rien. C'est ce qu'on a choisi au fait. Les lots, on a éliminé le sous-souillé, Azar Moko, il y a artiste comédien en Bokanabiso. Ça fait un bout de temps, j'étais avec lui déjà. Azar, et Zamba, au fait. À tout moment, on a des informations, à tout moment, on a partagé, tout analysé, le Kanamon, je me dis toujours, dans la mais il y a des choses où on va vivre à on a facilité à repérer Sarabiso, explication en fait. Je suis avec Faché Kalombo, l'un de nos artistes comédiens, où a évolué pas mal dans le monde en Jonding, déjà depuis Kinshasa parce que je vais faire la différence. Il y a des artistes, tout le monde a bon à l'internet, mais à Kinshasa, c'est la zéro. Mais il y a ceux-là aussi, à Kinshasa, c'est démarqué à Bango, mais côté qu'on n'a pas les banques, c'est se démarquer pas mal. Asa jeune, comment il fait pour gérer sa carrière, comment il fait pour
subvenir na besoin au moment où réclamer que théâtre zo futaté comment est-ce que ba yambaka makambo obinu ba fan na bango bo jijaka po na bango ba makofi pour bercer succès ba jirango ndenge on étant ba jeune ba famille na bango donc il y a beaucoup de choses hein Léon na ipina to beta de kama solo kaneza laka. Je remercie tous mes partenaires grand saoudien Michel Linvo depuis Lausanne, Tété Yondo depuis la France, Moninga Génération Nangati Nananga des mamans surprise. Son Excellence, Monsieur l'Honorable René Cabassé de Bruxelles. Voilà, je suis déjà, j'aimerais bien parler même langage na Gédéon. Tout ça, invité na vie tout en jaune. Il a respecté le couleur du drapeau, bien sûr. Voilà, Fâché, bonjour. Ouais, bonjour, Fallon Bito de la Suprême. Oui, comme mon plaisir. Ah, ça fait longtemps là. Ouais. Après. That's because voilà. On boule bête m'quoi rencontre. Voilà. Alors bonne année de santé, toi il y a confinement, après confinement je pense bah mais qui m'a dit qu'on découvre bendi moi singa en étant artiste confiné les qui comment et les lots comme il y a un moment il y a des confinements moi mon qui a Kinshasa na biso. Ouais, par rapport à la santé déjà na glorifier Nzambe ya kolobaki kolo sala biso lokola ba statut ya ba Patrice Emery Lumumba neto mona ngona ba 17e wana donc au côté Tchango au Bimi Tchango au côté kaka na santé na wana ndenge kola sala biso par rapport ya confinement déconfinement et tout temps ebelé na kati ya confinement de biki mo ba difficultés za belé et tango ba meki un peu ko desserrer et ma besoin tambola pe nango na moins différence par rapport il y a confinement. Donc, voilà. Alors tout est un moment qui m'a cela fâché. Comment est-ce que boni programme nayo et tout qu'est-ce que tu fais maintenant là? Aujourd'hui c'est connecté qu'à pour un groupe na auto mikolo puis no tsepena mandoki na maramba banzonzing na biso bande ba diaspora batala. Bon banzonzing ezoko banango kaka comme d'hab par rapport à groupe nangai toza wana pe tozoko bakaka to ba musala yo avant toti kango il faut total sa zolo likolo donc aussi longtemps kolo sa biso ngolo ya ko vivre donc toko bakaka Congo a reza au grand complet izo sa musala nango comme il se doit awa na niveau ya kin to le karana biso TV et puis to le karana PS TV donc to aussi ça filme moko kalate wa tika eza na titre ya poison donc eza filme moya bien malheureusement ke bandeko ya libanda nde ba mesana kotala tala blo na biso ba ozana moins chance wana te donc ba ozango mo après soki kolo asali ngolo mais na nenga kini awa et puis to sali yango pe kaka na ndenge ya na version kin quoi. Okay. Aux versions mais qui laissent à moi kasi version qui version nzonzing sengaka aujourd'hui quand on dit nzonzing cela veut dire acteur à groupe ou acteur à kuna aujourd'hui sangisi bangonde to bengango nzonzing donc esengaka bilongi ya ba artiste oyo ba star oyo public mesana kotala soki bazate to yebi ke sala moi film un peu down quoi. Donc là l'isaka mais biso na nenga kin depuis Facha Sali groupe nae 2 ans et demi en goyo il faut quand même ko propulser bana donc baye bana pe ba monana et puis ko vendre ça ko imposer vraiment style ya Congo bat baye ba pe quand même artiste mo comédien ayaka ton ça qui groupe nae amemaki bo ndenge le lot bi ba histoire ya ba papa na biso ba elombe sukari ba rock bodo bogabela donc nde basala bana bavandisa bana ndenge pe biso tozolanda lokolo wana quoi yango na bi version kin na version nzonzing. Voilà. Alors Nango peut sa explication le bilanga bien. Na époque ya poto analyse des artistes comédiens mais yo mo po sunga biso au même moment. Na kaliza ki tango propulser artiste au boya na groupe na bino vu que Boando diffusait Kanakin, c'était quelque chose de normal parce que voilà. Mais les lots théâtre comme pour moto tout le monde qui artiste à s'imposer pe et la kin ni souté comme kin tam sous 40% 1000 diaspora. Mais yo je vais dire que parmi ma grand nom
na nzonzing na diaspora personne n'a ignoré tant que tu as besoin de l'ongino mais combo ezali toi tu as besoin de combo et l'ongino ezali. Pourquoi pas amener tes enfants soit ba poulet na yo au même bango directement. Bien sûr aux difficile na kin mais directement au côté bango pe au côté to ba pe que non wana da muta groupe nani boy masala rapé na chaîne YouTube par exemple. Pourquoi pas au kanga baso donc on a kin ba se démarquer pendant 5 ans. C'est que na diaspora bazaka na tala ba bango. Non, c'est pas ça. Tout ça là est fort, il y a kozwa moi bana moko il y a des garçons et les côtes ça bango nyo sur la fois. Parce que tant aux ana wenze, il faut yeba que ceux qui n'achètent produit nini ndete kama kambango mbango. Les gens ndenge na comprendre nzonzi na comprendre ba fan na biso ba diaspora. Soko zui kaka bilongi oyo et yebana te oche yango c'est ko la linzala na ndenga film. Ouais. Donc ba contredire ngate oui. C'est ko la linzala. Batala boy ba moni buyi te. Batala boy ba moni VSRJT, ba moni qui ba moni parfois Pierron Doma cité. Ba moko o biloko ninyo comprendre. Donc ba mona batu mais ba bengo o biloko ninyo. Ba zape ngo. Ya ngwana donc tokoki ko tia batu ba mote mais ya moko neti ba runa mala ba kotaka ba film ba ya buyi ba magnifique bango pe ba zokota ya moko za ba misusu na memaka neti aruna magnifique na memaka bango tellement bango ba vanda nanga na memaka bango na ba tournage ya batu misusu neti ba tournage ba ya buyi bongo au mona cheche bango na ba film na bango c'est que na vision wana na esprit wana ya kolukake même libanda ba comprendre bango mais na kotindika bango nyoso te na banga te no banga neti na banga neti non jour ba ko ba lukela yo Jean ba senga ba droit na bango pe mikolo likamba vrai so na bangi bongo c'est que il fallait pas na sala groupe non so na sala groupe c'est que nazo calculer mambo banga wana te et ngana ko eza na ngolo ya nature boko banda na mutu boza pendant temps moko boy après bo kabona na relation amoureuse ezali biloko esalamaka comprendre boni pe na groupe oyo boyeka mwana yo yekola musala lobi so azui na mayele soit azui soki nini ya Monica koki akende nini ezangi akende non OK na ye wana eza biloko to bangela raté mais ngai lokwa bazana no epa nanga il faut quand même na poussa bango de l'avant et ba comprendre pe que oui bazaki pas mutu ya makambo par exemple ba président mususu ba produisera quoi donc ba productivité vraiment productivité donc moni venage président moko alala donc moi na obima mandeni président la nditi sonde na babi ezana ba président quand même bon mona na misu balala baza oui to mona bon ndeto za na ndeto na YouTube na minute so compter ba jeune oyo to ya na YouTube to koki bon na théâtre sanduku etikali na sima wa eze belé donc ibazo zelangonga na bango biso to précédent bango par rapport à tant na biso nkolo lobaki ke boye bana boye na yebi balingaka te sko ba okota na monoko na ba changer malonge zate so lobi malonge zate so ba lobi malonge zate c'est que ba fingi na ba fan oyo batalaka biso ba consomaka biso o babetela biso maboko basepela na biso et c'est que ba lobi na bango ke baza on dirait basala choix ya bien te on dirait ba yeba te makamuni ba osala bon ils ndenge bango baza ndenge ngonga na ebeti te na bazwi ba occasion wana te mususu makasi pe zate mususu étoile zate makasi ya ko sala musala te mususu boyebi ezate mususu étoile na ye donc inde bakanga ngonzonzinge ko simbaka te za batu mususu ba to tourner na bango mais banda o ati lelo batala ke ka normal boy ba na bango yete mais ba mona ke akotaka na nzonzi ko wana tango mona ke badinga musu par exemple likambo yo que non bandé nzela moko badinga musu bazo mata et créer un peu moi timambi que on comprend que non maso linganga te parce que nga mikolo na pesa makambo na diaspora ouais bazali surtout bata bongo po ba bango bien yoka kaka so akutani na bande ko mo baloba ba ebisi mikolo to yoki fâché pena ça va fâché oui ba même que pas sango mo boy donc asimbi gwa comprendre donc il pona ye eloko esami na bonzambe
et zalate et zaragwa on a ni pour elekele ye on a freinage ya on n'est pas naé c'est comme si basala on pona mutu nyonso donc pour mutu ana pe fa zaga freiner donc mutu na ye on a que tellement qui mutema mabe o lobi wana ntimambi donc ezalaka alors que ndolo babo mamba bongo esala ma fort c'est que ça cause ya ba rancune en ce moment ebele tant mutu ba clasher les mutu ya non ba jalousie je vais dire. Ouais, jalousie ezali mais ce qu'on ndeko ça la jalousie pour na nini mutu na mutu abotama na elongine mutu na mutu abotama na étoile na ye mutu na mutu abotama na famille na ye même Jésus-Christ de Nazareth kotango ayaki na se ya mokili awa azwaka ba apôtre belé maponaka 12 watambola na bango so loba nini lobaki azali mabe asalaki choix asalaki choix c'est que soki lelo yo nzonzinga esali choix ya ba garçon moko boye na ba brûler c'est que yo zela pe ngonga na yo vanda tout ça kocha trouble wana sikoyo nga na yeba pena makambo te trouble ya liboso nga na yebi ezaka ba présence na biso kaka trouble ya liboso et puis batu misusu wana ba trouble oyo bango ba chapo na biso ya makanisi eza na noko ko vanda boye ba vanda petit momine ba hôtel la diaspora hôtel la télévision petit moment jeune en tout cas na CP la kaning ya cheninga tournera na CP baby muta pesa ngango ye muta baptiza OK baby donja donc soki abi na CP la na ye chef wa mbata soit obeta mbata te pokuna mbila so mekika pian aux 100 mètres mais ako konye ta muke yo na ndenge nini o CP la kana na ndenge nini bat ba bien yango trouble eza pe na bato basalaka makambo wana batiaka ba trouble na ba oui batiaka na ba foyer bato par rapport à banzela na bango bakenda kokota zomona eza mutu mususu tango babeta lisolo ya likasa bita likasa eza nini oui amamba solo ebol kuta ngane na memanga mbo la véridique donc likasa tango tie na monoko bit nango ezali makambo nyonso na loba na Fallon bitoda asala nini atosa Fallon nana besoin ya 5000 balles donc ata Fallon nana nango te na ndako apela motema adefa po atinda c'est ça comprendre donc ezate olinga solo ezate bato bongo ba aller ana likasa azaka na likasa porte boko va na place mo betam so bokata ni ba jo ça arrive hein bokata ni que non ya bengi bota bengi na petit momina parce que ça m'a mingi tout le monde on peut artiste et comédien allo a memele yazo likasa manga c'est ça c'est accéléré ati là c'est lève donc mbala mo bon côté système a chombo et arrive au ça quand même conseil que non faut le kabolingo ndenga solo soit faut à la boye déjà que ça mo ngama conseil au so qui est salami na misu nga bongo na opesa conseil le quoi non salamate moyen na pesa conseil ezate basala ngona bakuzo et puis eze logo bakosa ngona miso batute OK bakosa ngona miso bate moni za batu mususu bandima na bango nde balobaka Bible lui contentez-vous de ce que vous avez mais mutu mususu eza au sepela na oya za na ngote il faut aleka faut brûler l'étape il faut ba jiper zala il faut ba nini zala donc a kenzela mo boye ya mukuse sko bilo abongo a lingate boyeba mais biso tellement ba réalité automon cité kombo ya mutute to ko cité mutute po akundama mais abimisio to ke justice au prouvenga bisika ni omona kinga na likasa par rapport à maman mis en internet au fait ba vérité na on loba ba réalité ma artiste ya monde na bino que loba maman par rapport à artiste ba collègue na yo ba se plan na monter monsieur ba gira ki ba solution. Ah oui hein na ka ba biloko wana yango pe na jija bon ya ke maramba batu na lobaka lisute maramba ba collègue artiste na lobaka te ata na yebi ndenge nini ata na yebi yango ndenge nini so tunenga na lobaka ka na yebi te so tuni o nga na ko loba na ndenge na katsa mamba na ko loba muto na ko lobela makamune yaka Ernest Etumba tout akumbanga mon cordon ye wana namoko boka bana pe oloba te soki to kabone mama nzambe to lobi que to za éternellement non ko kabona ezaka na ndenge mabete ako voyager pelelo za to za sous ensemble te ya komi ko émerger côté mususu nga pe naza
na tikali awa donc ezaka ko kabwana na mwandenge moko boy. Mais moi, ça m'avait vraiment étonné de savoir que ma collègue m'a signé, bah l'oba na mise à faire. Wa dingue ma mon abisso, hein? Parce que 4 ou 5 ouais. Tout l'obisete mais na quand on a moi nouveau sur na bien artiste bolingo, ça biso pe na RR moko. Te za la bilo musu ces arasko nini ya kanango moni eza ba te belé bitodi. O nza masala ba ko ko lobela muto en face boité. Moi il faut za la ozate nde ba ndiko loba ba lobi. Siko yango place pe ki songi ekreama. OK. Zomona muto avandi pembeni wana yo ebitende ni azo recevoir yango. Atali fâché kalombo amutu pe to coopérer na bien mais muto nga eba kaza mutu na ndeni yango loba boy. Ça il faut que commissaire en fâché. Zoma malgré bi mama be. Mais que commissaire ngo tanga yesu ko abeti mais comment la comprendre te na moni obo solo na mutu na mais mutu na nga loba ki na nga. Tango yo zaki te na ndimete ke boko solo boy. Oh bon? On comprend donc on a ça qui est mission kenda OK problème était hein c'est méfier quand na ba makambo mususu mais on est amis on est collègues tout ça on a biso kaka boulot yango quoi mais ngana yebi tant na lobaki elo moi mabete na kizaki batute na Ezaki au fait, Ezaki au point de vue non par rapport à ma l'artiste comédien et tout. Voilà, d'ailleurs on a lobela ki. Ne ba sepela ite donc ngape na ba ite ke ba sepela ite. Quand on na lobby mutundesko tant morning na tournage et na bandeko. Est-ce que tournage pesa ki so ya bandeko. Tant morning na tournage mais yo nini tout monde on a tournage on va gérer que yo le sali émission boye ba ben sauter na ba film na bango ndenge vena ki surpris ya solo na me ki pe o solo na ndeko abende nini yo kindai bo ate to ko solo là si le lopé to solo là c'est une façon d'accepter déjà mais par rapport au bangara indusa voilà alors fâché to Kola la roula mukato qui m'a rembobé na internet entre autres pour les artistes malgré beaucoup mais na musala mais bozo je sais pas bozo yé bateni ni bolingi au fait parce que ba droit na bino boye bien parce que comme tout ko yé batelo alingi c'est ka yé ba droit na été facho ça na temps de carrière ba ya misusu ba sali ba 15 ba 20 ans mais ko vivre na œuvre na bino déjà to yebi ke mboko na biso bino mboko ma ko se produire déjà mais ko yé ba droit na bino boa na ngote et comme la copine matoi réaction les causes à nini par rapport à ça par rapport il y a histoire à nani histoire il y a bandeko ba même la justice au fait que non mon kalobi boy ba droit na bino te femme ma révolution na ah oui il y a président Caleb oui bon ndeto sala cop oyo mama mutuna ndenge na ya mama kambo oui balobaka c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle tant mususu mutu ye moko déjà soki akana caractère moko boye esali ke ayo kutana na likambo aoluka memelango na ndenge caractère na ye wana ezalelaka ndenge otinda ye soki tobi tokende na ndenge ya révolution na ndenge ya ba droit na biso depuis tozo banda théâtre conscience na biso ngai conscience na ngai ebike na kati ya mboka na biso ko réclamer ba droit wana ba nini wana okozwango wapi ekosalama wapi même lelo yo ndenge balobi wana nde bakena ba makambo wana bakata ngo te après yango bo ça l'émission bo la ngai place ninyo yo révolution sala nini esalami ezate yanga mutu ye mondenga amemela nde makambo na ndenge na ye bozo conscience apparemment bino artiste c'est beau comme il faut c'est facile tozo conscience te po biso nyonso c'est pila na été biso nyonso ba droit na biso oui tant soki toyeba yango te mais biso pe toyeba ke tozana ba infraction ya ba droit po to dirigeaka ba bana batu oso ba biba revendiquer ba droit na bango c'est que biso tout na biso ba to fundi na muto to fundi to na kumba OK
C'est ça. Toza na kumba. Non, yo mode oyebi que na vivant mais la infraction. Nana be foso to bito landela. Nga na ebisa cordon Ernest Tumba. Na ebisa no abi monde to kenda ko tourner boy net na ba terrasse to sengi terrasse abatu to tourner ba accorder biso. Des fois na monaka so inde ko moka zana bi ba filmer ngate. Net bino e gena bino. E genete ya droit na yi. Soko filmer bongo na makasi e kazu image wana. Ake kofunda oba osani ba okanga yo. OK. On comprend. Siko na bandeko mususu to filma ba eba te nini te. Yebisanga combien d'infractions to anango. Combien d'infractions nango. Mais to sala effort ya osala nini. Ya tozo luka kaka to longa nzala na molo lenge ya mboka na biso. Poso lobi ozela ba droit na mboko yo. Qu'on se le dise. Soit zwa billet na yo awa ke Nigeria. Oui, kene Nigeria kuna okendo vivre tom sous makambwana. Mais awa na biso o banda ba droit beleli lelo. Beleli lobi. Inane. Si o mo maintenant que oui, o dae droit moko te la payer. Il faut comprendre, il faut comprendre. Est-ce que quand vous faites d'abord vos films, pour que vous enregistrez le ministère de la Culture, soit pour que vous enregistrez dans Sokoda pour s'assurer que l'œuvre est là. Parce qu'avant qu'on réclame, oui, tant qu'on s'allie quand même, il faut une chose à notifier. Vous avez besoin que vous enregistrez. Après, vous allez demander peut-être qu'on plaide dans la vie, non? Tokendara, na marambouana penzate. Na ebipete soki quelques-uns parmi biso baza bakenda nango. Tokenda nango te parce que kobanda le sommet déjà totambola na rythme wana te. Eza oboti mwana te et abano babotami akudna ndako mombo baloba français. So meki lingala babeti. Mwana na ti akola onga français na monona. OK. Ndako pe ya lingala fono ça dit vena ke lingala et chuba mati akei. Loba kende ko so na classe so pe wapi. C'est pas lingi. On va dire, donc pour nous le par rapport à la révolution, ce qui est révolution et salami, ngana monique et salami. Na continue la révolution. Ngana lobi est-ce que obiso to salala eziangonde za logique, eza logique mais ça ni neza to za na katanda kumo boy. To sala na sala moi na pesa moi exemple mo boy. Ya moké. Donc to na katanda ko possibilité ezate. Balambi matembele mais pour ça na ngana minute wana ya il faut soso sko na la nzala pour soso ezate tout na lia matembele parce que le bébé ça théâtre on a beaucoup monde dit $50 $30 to comme on dit mango sko révolution on attend nini après combien d'années OK ba ve Doudou ba bandi théâtre ta kufa Doudou ngafura pe à son âme akufa venga lufar bandi soki na ajini ti ba komi wana ba déclarer ba bilo mususu te ba comprendre poza bilo mususu avo banda bitumbango yo mo vandi binotali na bandela wapi na likonga nini na munduki nini na obete yango na lobito za awa révolution na besoin nango mais tokende na révolution tout monde ndenge ba ovandi sango pour petit que nini bokutala na moto bo accompagner ke boloba non na ba théâtre ba 50 $100 ya ba $30 Belvia koko sollicito bobi ya tika faut mon manager to manager tant on a parce que problème il y a et simba oyeba bitumbo na obanda na okotelo wapi na osa wapi parce que problème e bandi pe na on a biso moko ba artiste comprendre ndeko moi c'est à cause na likanise makambo azoloba ya likanisa bien ya mabete mais soki yo ozui obandi olobi ke te to yokani to zui pena to vandi to yokani to sololi to sala boye ya mambo to loba med for na même na ba émission au mona boyokani bobite producteur oyo ako sabiso to senge boye to senge boye bosangana ki bozaki 10 personnes kaka mais et comme il peut boire comme un jour pas ya réunion na producteur au senti peut-être bino bozaki na réunion bino tout a convoqué pour na nini déjà ba fundi bien na katika ya ba 10 personnes ana déjà moi mi balemisa to ba fundi o ba ki même moralité ba fundi tala ko to va lobi ko to boy papa yo lo pesa no mbonga bien to bondi ko pesa déjà c'est producteur mbonga bien to producteur obenga bino yo soyez bino 5 bolobaki ke nga na za mabe bolongwe
bokende atikali na baoya wana bawana mususu mo place ikobo mezali au moment où c'est pas le producteur, le producteur tende montu bazo produire ba film. Bon comment qu'on se produire bino na bino. Alors tant ba même révolution et le one neti na bo mara fâché, na bo ma Gigi boko l'été, na bo ma Alpha boko l'été, na bo ma Rémi Kilo l'été, na bo ma Major Zozo Bisadi dité pour ne pas citer ma producteur Msusu. Tant et comme bino mo boko ma no ba charge ya ngote. Je sais pas ce que ba de diaspora peut ta bino suka ba mo mais comment fâché s'organiser na mo ko zo qui et tout au ben si ba collègue mais tant ba bien révolution là c'est que na yo bien ba ki so likolo na yo peta ngo pesa mutu mbonga muki aoyate si on a révolution est-ce que simba au moment où bino na bino boko ma producteur problème mususu yango wana ko raisonner wana eza question où il faut poser ndé ba révolutionnaire ou ba révolutionner eza mabete parce que ba calculer biloko wana nyonso wana o ba sala ba filmer pe déjà avant bato bango ba jouer ça na kati ba filmer so to temisi bango to tuni poto yebi ba filmer neti ba filmer ndeko moi si to yebi yango to tuna ba cacher so bon so ki moko to tuna ba cacher pesa déjà le bac ba peka transport juste $10 à transport siko so abia funda o ko mama mudele katango le ka mama Monique biso nyonso toza na biso kaka na ba infraction yango na lobaki to aka na ba infraction bo sala film te de comment ta hôtel makuna bisanga ke onga ba pesa nga 500 to nga ba pesa nga 1000 azate OK azate vous comprenez donc loko yende mzala makamne ninga memelaka nde amemeli makamne na ndenge wana mais etika kolata ke o te to na sa intérêt bo pona ba artiste pona boiti neti nga azanga kati kuna te olboy nao oluki de alka député mususu so abenga azo banga ndimi nanga nga kuna te voilà alors Fachi Kalombo to betana maso wa manager to ebi ke na mambo no so un artiste moto aza na makambo kokota kolakisa na betando normalement faut ça na manager mais bino ba artiste na biso boza pe solliciter boza ba pub pe mais boza je sais pas défaut ou quoi qu'est-ce qui vous empêche ya oza ba manager manager ango avant yozala na manager ezotala pe Octave yozali hein ezotala mama Octave manager ango dameno nini yo soki artiste déjà 10% non 20% boyoka ni ka pourcentage 10% nanga na bon na boyité to kende na ndenge to sa nzondinga to ke par exemple ba pesinga $50 pour ba monter ba ndeko ba zotanga yango na ba pesinga $50 na pesa manager combien 20% ou 10% 20% ce qu'on a net na $50 on a payé combien quasi $10 on a payé $10 et puis pour moi ça va contacter des managers pour manager à bon je vais dire je sais pas si ça se passe comment avec vos managers et ça la manager na luki la mutu marché mais na moment où est-ce que non allô mon maman y a joué ya na bilo musupe le kaka na ndenge artiste artiste a contacté manager na comprendre ça arrive mais yango na lobaki par rapport ya cop na biso ba retomber nango ozo manager ndeni eza et dépend na ndeko niveau ya zali ba production azo produire OK so abeti machine à calculer mambo wana ki non esenga su ye mote esenga il faut manager mais net si babiso na minute oboye oza boye eloko ate soit soki na monique il faut na kinde ko ça spectacle mon na mboka moboye caché banini là na ko contacter manager moboye oui ki ko ça mambango pas to kei maintenant on a nous sala o no manager ndeni na o seka manager batu to non ça neni ebisanga d'ailleurs producteur ce producteur a yokinga soit je sais pas on a copié mon monde de la télévision soit on a ba mina yo et tout autant mo na bango o latise ka kombo manager nanga contacter manager pour émission contacter manager kasi te za ba misu bana ba manager te mais on mutu so on viera combo on vie makambo ya minene mona na ko neti magnifique ala boy manager nanga yo wana solane bois qui misu mpanzo moni vie claire moi costume ache cravate moi bon moi français na mke ache Angers que yo manager vous comprenez mais management ko manager moto artiste ayebi na yango te po ya kope ya makamba tangela vous comprenez
j'aimerais que tu nous expliques droit d'auteur, notre droit voisin. Les lots, tout le monde a par exemple, et ça se passe comment en fait? Dites-nous un peu, les lots, nga falon n'a pas si fâché mbongo. Fâché, faut bien qu'il y a 10 personnes bas à la film. Pour film, on a film 5 personnes déjà. C'est comme ça faut autant de bébé ou mouyombe gauche. Entre parenthèses, pas mouyombe na film te pose à mon bébé. Donc, nga na pesio. Mbongo nga na pesio. Au revendre sa bateau, au bengi, au bisabango que non. Moni mbongo, ba pesi ngeza, exemple $500. Mais yo ya kabula musunga le équipe technique. Ça se passe comment lorsque bon on est quand même na moto moko pesi bino quelque chose partenaire na yego ça ko pesa ko tabi no coup de pouce. Faut juste se justifier na bateau yo. Auto ça les films. Oui, pour na film. Et c'est important ba montant ya mbongo, est-ce que c'est important? Bon. Ezalaka notamment ça film il faut y ba budget. Ezalaka ndeko na ngai. Ba yo bengi sinde ba budget non. Kasi budget et où tu as et où tu es pas comment partenaire na yo kaka. Bongo tant suba bina mo penga tenga na pesa na yo pona na posa o sa ba œuvre on do sala na futa te c'est pas mon problème nga na pesa yo. Est-ce que yo oza censé ya ko se justifier na bato o yo bengi na film wana? Na ya koloba na bango ke ba pesa ki nga autant pour na film. Mais na koloba eza makambo esala makame ezaka vraiment clarifier te. Pona nini soki net soki film ndeko moboye oyoka afinio elo moboye tanga finio abiso abi ya mutana solo li bien te. OK. On prend et clarifier te. Ai c'est le montant te. Donc tanga abiso montant te mona donc eza flou. Vous comprenez? Fasho yaka opesi muto montant ya te ke non apeso combien ça la bongo te ba tu na bongo na ebité na musana biso nde to sala na ndenge kendela ba tuna ngote beaucoup maniva comprendre nini au moment où botuna na même pas ba montant to tuna na te et puis contrat ngo sala na banani biso to za ba contrat na nani nga na ebika ke net biso to sala contrat na kati ya Top Vision malgré bo décevoir na nini bita ba sala contrat papa contrat to sala na Top Vision net di site o na yebi ki mamba contrat yango wana ka vous comprenez et qui contrat na biso ezaki par écrit et puis na fin du mois aux zimbongo na yo ba tie autant de films et puis il faut respecter boye ceux qui boye ça respecter te et kozala boye nyonso wana tango moni que ça va to signer OK siko eza Yves Lubamba a un esprit ya ko innover ko sa biloko pena biso to sala na moté révolution par exemple voilà le moins bon wana pena papa Yves merci beaucoup et pas na benga innovation par rapport na biso neto ko sa moté to ko sala moté yesko ngaki a côté loko na artiste azala quand même na valeur qui banditisme to sala wana et doser quand même soit tu peux si là comprends so ya zaki pena na ba initiative ya nango soit qui na ba la belé na habité so biso tonga to se retrouver ndengeni ou soit tonga vanda boye moi si ya poto abanda ko geleyo akanga yo pendant 6 heures du temps ya causerie na téléphone ça la bien bien mon passé hein et lito échauffaka face on a véridique au dé de 19 à 10 minuit mais ezalaka bongo na biso ba artiste c'est to lali oh mon Dieu soki to lali to lamuki partir à 6 heures soit 5 heures au bandi ko sola OK surtout toujours à madame soir qui musala te donc boko katane ba 11 heures yes nanga au katane ba 11 heures mon boya asa pe ba misala na ekuna yo pe au sala le papier voilà soit sokoza soki oza na tournage donc soko solane banda 6 heures si bosuki 8 heures nalia tournage na komi déjà nalia tournage na komi déjà o chepe moi vidéo net bande ko musuba linga ko prouver que ngape na moi na poto comprendre chez moi vidéo tala nanio asololi donc bongo tokenda bongo comprendre bon yo journal on a tournage té yepé musala té donc boza na bopemi après attends-moi 2 heures du temps 3 heures du temps bon continuer sous ezaka sikoyo batu baluka ngomingi ezaka bango o comprendre madame akuna ba madame kuna ezaka bango
neti biso na ko fana bo ngata musuna linga mamba oloba ebele belete to solera l'essentiel mo boye zuna ngo peut attendre 15 20 minutes traitement à mon boye vide lango mais yete mara musika bendele obule olingo katanga po kende soki makambo nini bon nazala kaka est-ce que baza sur baza sur noko litoye soit mais supporter po boyo o silika ozui pe natana ye mais ela banoko tonyongaka tonyongaka eza bilo mo boye tondima ngo pona nini choezate eza bilo musubu tondimi po monike okosala nini osala ni yebisanga est-ce que yebisanga yebisa po yepa solo la bien voilà on comprend so ba biloko neza ba biloko neti Yves Lubamba kuma ko bunda pour que ça nini ici là et puis artiste azala na mwasi moko so za na mwasi toko katende toko koka koki koka te bimele kilo etalié donc il toko parce il va banda ko bunda mambwana et vider po so otali bina en réalité Chukuma nazoka ba Chukuma ba mikusu ya Nigeria moi sini ya poto ko sa Chukuma azo ay 6 heures du temps à causer Chukuma ba lito ine chauffé makangi pina mutema mais ngayo non lo bangote le jour artiste na biso babino ba jeune il faut que ça na moi na diaspora eza condition te ya condition te il faut ezala kaka bongote eza pe na bandeko bon na bi même ce to ke totali contexte mususu bandeko baso batala biso ba vrai kama ba vrai chéri blague te simba mbongo pona poto yebike poto mboka mwasi simba la so yo kasi balinga mutu nyonso te ni de tango ene tuna de bien poudre donc te balobaka ki ote manoko musu balobaka bango toyebi bakenda koluka ba film na pona koluka mwasi apoto yo pe yako koluka mwasi apoto eza océan yaka toka quantité na yo yaka koluka so ba olinga yo yaka ovani pe na boye moni mena ye oui balingi yo yaka yo momona mena ke banda ko sala osala ba film ozo tuna pena yango namona ata demanda mutu te ndenge nini namona ata nini boye te ela tenge soki to lia sani moko nde to tonda ndenge moko non elobi bongo te donc faut comprendre mon c'est que mutu da mutu azoka nini na ndenge na ye na makambo na ye comprendre voilà donc faut se présenter na oza nango sachez Kalombo to leka to comme une na sous émission mais to betango vite fait parce que ça fait partie de ton histoire. Tu as été arrêté pendant un moment et Marambele Carré, Internet, on ne peut pas te citer sous Maramoussou. Mais pendant cette période, il y a un moment où tu comprends que l'artiste, il y a l'ingananité, il y a l'ingananité, il y a l'ingananité. Ça te faisait comment 6 jours en dehors de ta famille, en dehors de ta maison, mais mes collègues aux Arana Bango, Barubimisa Maram Oyo, Oyo, va être bandé que s'attendre dans côté. Il y a ma bête ou ma lame? Non, ma bête, non, ma lame en fait. Bon. Bandeko wana nazali ko s'attendre nango mais na batu mususu neti du côté ya mabe akoloba oyo bandeko na mona o mabe ba mabe o bango basala na s'attendre ki ngona batu mususu zaki bangote ke tango mabe komelinga bango ba banda koloba ba biloko mo ba di n'importe quoi et c'est comme si bazo encourager bato yo ba salaki mabe wana du côté bandeko balobaki mama malamo ba salaki bien ba salaki fort ya roya chaque jour na place nazalaki donc baza bato pe asatandaki que oui et kozala boyena bango po baza vraiment yanga quoi baza vraiment yanga quoi neti so zui garçon o lokola oyo nani Tridon aza moto nga na pesa mayele na ngai belé na groupe na ye aza garçon na vanda chez ye lelo ya ko mobetela on neti tolo neti so indeni
que na vanda chez le hôtel so muta vandi pas na yo ya mambatante na vanda chez siko total la vie par rapport à lelonga na ye malgré na kota qui peut place à passe parmi bateau oh balinga qui est présent c'est ça oui na émission boya vandi penza pour na koloba ke oui a violé a qui est en prison d'accord tali bina oh yeah mais vous avez la problème avant maman sans problème ayaka na parler mingi kutu na avant tout aloba ba makamwana ye mutazako ya trop na parler tant na yolo azoya et tant pe na komi na ngiringiri azoya tozalaka na bien tozomela tovandi kande tovandi boye papa après on a tocha la pete ngande na tchaye musika pour na comprendre que oui sur la film on réagir comment na retourner te oui on sait que ça c'est l'artiste a blessé na retourner te pour na ndima ki teke ya ko sala makambo wana na kosenga bela bolimbisi que garçon oyo na retourner eza ya hypocrisie c'est garçon oyo ye amona ngaka na prison amona nga boyité na retourner te na on dit on a yemo kaka bato baloba sko moni na ochabongo donc pourquoi parce que na yebi ke muto ochanga na na filmer a privilégier nga ke c'est-à-dire quoi bato ba yebi te a yebi ko jouer te oh muto asali émission raisonner to ke na mama mususu totalaka oyaza awa to loba ndenge mamweza muto asali émission bazui photo ya Monsanto ba tchena miniature ba komi SOS Monsanto si c'est à danger oncle na yeso ke lo ni ba komai na se wana to cliquer to ko na kati ye sko yo tchelanga monoko ya nini est-ce que ngaso ba jenga na YouTube ba tcha miniature ya mwana grande sœur nanga e ba nononde bon tu l'as fâché mais après on vend au bandi au bout ya fâché bando lo baki yo o leki fâché mais na nini na yebité tout le bando vérité na nini bati elongi ya mwana ya grande sœur na yo et puis l'émission zo gafé oh wana ngana za oncle na ye po aza mwana ya grande sœur nanga bati bandi ko porter correction na commentaire et influencer après quelque chose dans ma carrière na bino hein que ba fan ba komi dessus voilà net makamni net makambo comme la kio est-ce qu'après on a pas bazar dessus comprenant que ba pelle les banda au côté dimina quand même ndam oui et comme ikutu ko zonga mikolo yo parce que monitor likambo komi mutu na mutu ana ndenga zwela ngo et puis yana ndenge ekutela mutu na mutu oui bien sûr baza ba ebangai mais tant ba yoki ke facha salilo mobwe oui ça peut être possible facha salango ba moko na nyango ko accepter le mo bongo bêtise a bongo a tolérer yango OK mutute donc ba oyo ba se méfiaki mais ça na ba tout mususu ezaka pena ke oui les 12 apôtres bango ti Jésus a romata likolo ba na yo ba omona ninga omata OK donc bazalaki wana ba boss Adolphe Kitoko Onassis patron ya café Onassis de Liège coin sentir que aso benga nyonso ko ba kuna ndenge nini évolution ndenge nini ba Rachel Mokako ndeko ya ninga ngwele ba tutu bazo benga sentir que ba kimiote ba magi kabangu ya ba magi batikanga te ba mama Elodie Mamengi na papa Charles donc bazalaki nanga basoutenaki nga et puis ba misusu babendanaki na tenaki bango vraiment rigueur te mais batalisaki nga kaka oyo baza parmi ba 12 apôtres oyo baza parmi ba apôtres oyo ayeke belé wana avant Jésus a sa la choix il y a 12 vous comprenez donc na minute oyo bon wana na ebité mais koloba mutalo balanga ke na obengote pour na makambo komaki non tu vois il y a des choses ce que salami pe moni intuition pe salaka comprendre yo mona ndenge no eza otala analyse te o discuter te o calculer te moni beno sentir ke likambo ne ekomi na o sentir ngo solo te ezalaka OK ça salaka ya bande ko belé avant
tokoma na point où tokomi parce que point où tokomi eza point batu ya ba diaspora ba habité au batalarité ba on ba suka niveau ka ba moni fâché abimi parce que asali moi quelques émissions alobaki et puis mais na minute yo même quand il faut voyager d'ailleurs ça nous étonne tu es toujours à Kinshasa oui tout ça kasi yango pezaki eloko mo élément moko pe susu parmi ba kindokika ya bato hein oyo bazaki ko influencer ndeko wana moi si que lenda zaka kabo zaka boye po yeso ka bimi ademi kili ngayo to wana bango pona oyo savon que moni eyaki non déjà lukuta eyaki mensonge ezaka ba kindoki na habité yo vandika boye oyo bisa mutuke nga na voyager na okende poto au salaka na ambassade au salaka wap na habité oyebaki information na ndenge c'est ma relation on a libanda ou quoi parce que moi je trouvais ça bizarre en fait soki mutalingi anu revi na yo akalikilaka mambo belete hein ako bomo pe wa bomio après tant amona na day na obato ndingi na ndingi ba bandi obima et comme ça les sommes comme le c'est niveau à oyo zalaki comprendre donc mais ako mo regretter mais comme trop tard et donc bazaki ga posa na bango yaki ke fâché à limo pena azinda abeta soki combien d'années na nini na prison on se comprendre mais tellement que et logo na yote hein ba finga ba mingi pona ya la soki mutami mutalibosa mimi comme na YouTube ba kote la kaka tant maman kote congolais soko yo vandanga mutaliboso rien na ebi pe ko étudier pe nationalité na biso ba congolais voilà donc communauté na biso nationalité congolaise donc et toza soki kaka muto a se présenter pas ngana ko benga na nga taka na vandika boye mafuta ka matinga na bengi falon bitodi ozapi yaka na olobelo mo boye ya mutu boye salinga boye ta mutu ngo salinga te o mona fula batu niveau ba ondima sans pour autant vérifier sans koyoka deuxième bouche OK je comprends donc mbala moko bandi kofinga mba moko na nini na ba rôle na ngana jouaka mba moko abi okoma pona ba rôle muso parce que c'est ba vie réelle na bino ko bi ko incarner bien est-ce que ngana ga criminel mais na lobango ke na criminalité mutale kinga na jouango na mona yote na ka criminalité eza likambo ya incarnation pe yango eza résultat o esala ke fâché kalombo batu baye fâché kalombo akoma pe na baye akoma na ba fan ebele yango na eza détermination na eza esprit wana nde memanga so na salaki yango bien te na lingaki na zana bato na zana bango te yache yache pona kitaro mo mafuta muke yache so lelo ba dirigeant ya l'association ba fandi si yona ndeko lobi ke non boko jouer ensemble te tu vas accepter comme te ba fandi sabiso te pour apaiser nga soki nga na ebi moni nde na zabo na ndenga nzonzing to na ndenga théâtre na biso awa soki ba ke na likambo ya intel na place boye ba considérer ngo ba traiter ngo mais neti okuna so ba zuye ba ke na likambo na e banda no ba banda otuna azananyo te omoni oyebi mosantu ti moi mosantu siko omoni mama siko ya mosantu siko aza leki to yaya ya mona mbali osanti mulayi ekei siko kosala olie noko avanda ka banda ko boya fâché biboyela ye azone temps ya oluka ko bosser akoma na public na ye oui bon na linga sepela akoma pe na place wana ba fan yonga na chai na pesa na lancer défi moko na ye azela ateka ke soinga sala émission na tangi moni na kotanga na ba komba bato ateme na otanga ye po oyebika kiparo tete oyebiki ba te po akipara po na bike ada na loyengete pa na oyama be akomeka raiste po ba de genre vi pa ya mabe otanga komba genre na loyengete po oyebiki yele kwa de amesani sa akipara ne makambo ngala na banga kate silence nanga ekosa mutu te
ngana respectaka ya yo a respectaka nga. OK. Soki faux to kende faux. D'accord. Nga bangaka mutu te. Mais Mais yebisanga Ada c'est un garçon qui se respecte. Il me respecte aussi et à mon tour aussi nazong c'est laqué ascenseur. Yebisanga to bando koma nanu na ba niveau na poanini. Ba raïs ba tunyonso ozomona. Mutu. Wana ba ebangai batunanga. Moni tamo na loba babenga nai. Babenga artiste Trident. Moma mna vandia. Ngana ebike Ada a éviter ba problème. Ada polémique aloba ngote. Ada roza na problème na mutu aya vanda bo na télévision tanga kombone atanga nete. Au mona ka yebisa bino ka ke likambo ya na ngote. Mais na sebiso nyoso to ebike likambo eza nango. Comprendre? Donc ozui Raïs. Raïs ku tout temps musu yenda zarake so kene boye akei a poata yo. Bon, na yebi mutu na mutu so ozui Fendi. Fendi ku to zela e makambo ba émission. Orozwa ete po bando ki mao lelo lobi donc so sali c'est que o sali be fort makasi. Alo bagana ete mona e polémique avanda ya oboya mutu. Raté. Sko ba onde ba sa ba filme wana. Po ba benga garçon wana. Eza pasi. Pourquoi? Loko eza ko handicapé ou ezo cha barrière ezali niveau ya travail na ye. Ana se ndeko moya chae izate. On se comprend mais ce qu'on a mutune. Yesko amichaka ke na hebani ngaza na ba matuza na sala groupe na za nini. OK, ayebi makambu ya théâtre te. Défi na lansa na ina loba boye. Ala kisanga tableau moko. Ate ya nzonzing. Ate soki ya to chaka nzonzing po comme to lobela mambo ya nzonzing plus YouTube Donc Alexandra tableau moko oyo ye banda kosala banda kota nzonzing ti lelo nda tanga carrière ne abanda so na 1900 combien wana. Alexandra tableau moko oyo public et sepela nango. Fâché. Maman, la suprême na ngai na lobi boy. Ala ki sa tableau moko na bimi balete moko. Oh ye mo amoni ba commentaire batu ba sepela nango. Naza diaspora attention ba boya to ba obtenir la rigueur par rapport à ba propos nanga. Bazo réclamer oui. Alexandra ta réclamation moko. Capture. Asali capture ala ki singa tableau commentaire ba chele na nini na tableau ya sala. Commentaire ba cha na filmer. Donc Alexandra exacté. Exacté mais avant dit carrément OK tchana moi c'est poto batu. Donc na katsa ba makambo donc aloba ba bêtise na nga na ibi moto ye aina moi problème na ye moi makelele. Eza Ernest ezangate. Comprendre? Nga na tous la même morale mais subitement kakaboyo. Yaka lokwa ndeko pe mususu akimane théâtre et a commencé à la soki chroniqueur babenga na bandeko boy na ba émission na ba. Donc subitement au moins mutu yo tikeli parler pour tourner film mais kabwa balukeli yo. Oh et pour moi maintenant que ba peki se te ne natanga kombote. Ko banga peta mtako yelo na ndenga mabe. Fâché. Ya na yela wapi? Yache. Yela wapi? Kinga kati atona kinga kati est-ce qu'on est yebsa ba simba wana na mukamate 30 ba lingi ona no. Talaka pas mon konzité o ça lo yenga. Ça te o ambassade. Ça ba jete yo moni standing monit. Comprendre? Donc na obanga na ngate. Alata ki ope mabe. Alata mabe. Mais les jours la fille a yaka osenga pardon. Au public yebité bango pe ba yebité. Kaka famille à la fille de yebi. Que la mwana bango lobaki kete na saki bo tala kutu na zoka conseil wana pas boy. Mais ya tikala ni exprime kake facha sala boy. Okenda mabe. So jour mwana moi ça na vendre so ebisoke. Limbi sanga na emporta bino na bêtise. Na kenda osenga pardon lobani. Wa courage osenga pardon. Mon biloko ngo to bi ke so likambo bimi to za pressé ya rolobate. Pour monitor pardon, mutu nyo so na facile, na facilité te osenga pardon hein. Comprendre? Donc
c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Plaisir par rapport à dossier, c'était quelque chose où ça qui ne sont pas si. Mais le voilà, oui, quand même, malgré libération, pardon, Pézala qui nous a eu place, qui m'y écoute, c'est bon. Ça ne vaut pas la peine, il y a jalousie. Donc, ceux qui ont la pose ça, au moment où français, si tu veux, bon, en lingala bien sûr, ceux qui ont la pose ça, au bimisa, ceux qui ont côté kamuninga na yo, même acheter, ça confiance. Est-ce que vous avez compris ça? Ngana yo teka fâché. Et pas Gédéon. Gédéon a dit ah, n'est pas bon, mais na yo teka eh. C'est que nanga teka teka na nga mabe coup collègue. Donc acheter on peut ça nga. OK, maintenant après mangono. Voilà, merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec Fâché Kalombo. Yaché. Nabi Fanny Mapouya. Falo di nga tete nga ba mo so na fa na batnanga ba bureau. Comédien na pas na biete. O Fâché yaché ngabi nabi na yete. Fâché Kalombo wa nga na sonde na wa nini ko ba pona o. C'est les films, moi, c'est les films. Bon. Artiste, elle a beaucoup à biso. Danger. Ok, voilà. C'est plus aux anayo. Je pense qu'à chaque fois, tu en as pas sorti ta solo, tu regardes à sous. Pour aller aux Aravena, respect la presse. Souka. Ça la tambour la repos la langa mais oya kaka. Donc mot de la fin pour na lelo et puis tout comme. Ouais, merci na bande konyo so bolandi biso. Fâché Kalomboza. Merci pe na bandeko nyonso bo soutenir kanga oyo olanda kanga malgré tant batu bani ko noir via ya mutumo boye mais vous étiez là pour na rocha bo été on moni pe lelo yo Fâché Kalombo azo continuer na bino donc ngape na ozong c'est la bino toujours ascenseur il y a aussi la bino musala toujours kitoko quand ndé bo sepelaka bo comprendre que oui bo ali na raison ya ozalaka na mutu na bino donc yangwana na pesi mbote ebele na le boss des boss Adolphe Kitoko Onassis le patron du café Onassis de Liège Cointongo ça mbote ebele na Mami Kardashian nzambe ya ba mama oyo a pesaka ba mama nyonso ya Belgique valeur merci na yo na kati ya Liège wana et puis mbote ebele na Momo Kibonga ya ba momo mobali ya Prudence Kibonga merci pour na mariage na bino elekaki kano wapi donc logo le sami na royaume mbote ebele na Rachel Mokako ya ba Rachel ndeko ya Aninga Ngwele merci na oyo osalaka toujours bana mokonzi bino na pesi mbote et puis mbote na ngai ebele na Magi Kabangu ya ba Magi hein Magi Kabangu mbote ebele na mama Elodie Mamengi mwasi ya papa Charles bakimangiste onfumu kimbango loba baroza ba disciple na ye selon prophétie mbote ebele na bino et puis mbote ebele na le président Pedro Muntu mobali ya mama Anifa association main dans la main toujours en avant association main dans la main toujours en avant bientôt là mon akoto Fâché Kalombo bien ba polo na ngoba na nyoso groupe pe ba olata association main dans la main pour osala mambu ya Kafu na kati ya Villefontaine donc merci ebele na président Pedro Muntu et mbote ebele lisusu na nani ba ebangai bébé Menora aïe Menora bébé apparemment baby Menora hein donc on était musée comme il y a Fâché donc nazo chité na ngai et mbote kaka na bato donc bana groupe basoda nanga déjà na bango donc Aruna Mala donc et puis magnifique hein bango basoda bomona bientôt là ba tournagi pe na ba filmer et mbote belé na Congo Art Mobimba lui c'est le cordon Totarumbanga Ernest Tumba aluka bakabola mais ya tolendo wapi po ba bisika to utate voilà avoka bola biso fo ba bisika to uta voilà babi eloko ce qui nous unit eza makasi ko le eloko elinge séparé voilà donc yangwana quoi merci beaucoup Fâché Kalombo je vous remercie beaucoup surtout na bande ko botala ki biso de partout merci pour l'attention monde ko vanda pena ba 45 minutes boye ko tala ba oyo ya bino ça prouve que botala biso na motema merci à tous mes partenaires et puis olimbisanga mo mokie na nini na moi information na ngina pesa bato information lo ba promet donc information na ngina pesa na bato nyonso yo
bazara na Canada, même aux en Europe, ceux qui possibilités d'aller à Canada. Donc, maman Fabienne Waleba, Nzambe ya ba mama ya bana mibali nyonso ya Canada, na kati ya azana ville ya Calgary, on est donc tara ba ville na bino kuna ekiminga mwa muke, yazoteka ba produits bio. Neti bambisa okauka olingi ba pondu olingi ba mamakayabu olingi ba mpose ba mbinzo banini biloko tu wana mama Fabienne Waleba azoteka yango donc ceux qui vont contacter je pense ekozala bien nalobi bien azana kati ya Canada na ville ya Calgary. Et puis dans la province il y a Ezoya nango karaté. Donc maman comprendre et puis batunion soyo bazana ouais soit vous contacter même Fallon Bitodi topé sabino numéro ya mère azo yé a traité donc spécialité na no makasi yangwana okuna utolo baneza bonus donc azo traité la faiblesse sexuelle. Azo traité hémorroïde, azo pe sa taille na bana basi. Oui nanenge sko akuna. Wa tanku tuto kita so yindeni. Ozo taille ka akuna. Mobali yo yebika ke yona mama so lingo kende changu. Osuka no na quartier 1. Vous comprenez ya ko komiso tina 6 oleki kuna. Donc benga kaka mama Fabienne Waleba, je pense na opé sa numéro kalate avant Fallon Bitodi. Voilà, merci à tous mes partenaires. Je vais laisser mon plateau tout à l'heure. Na fâché Kalombo pour la apparemment les émissions pour l'émission Lelo. Je salue tous mes partenaires. Vous êtes vraiment génial. Nanangabe, hein? Nanangabe Anga, maman surprise. Nanangabe là où repose le cœur des tontons Alain Boytois, la maman de Jemima Nanangabe Yanga. Maman surprise. Pourquoi pas Tété Yondo, hein? Tété Yondo moninga génération nangata solo la randenge morobo et Tété Yondo. Rien de spécial à toi depuis la France. Je veux également son excellence, monsieur l'honorable René Cabassele. Lui, il suit depuis la Belgique, président de Nouvelle Vision délimitée. René Cabassele Kabachou, Mbotesko Rolanda Bisso, grand saoudien Michel Lamvo, depuis Lausanne, je te salue. Pourquoi pas depuis la Suède. Lui, il nous suit vraiment attentivement. Là, je pense à mon vieux Matou idole. À l'Arabie sur la Suède, est-ce que là où repose le cœur de Madame Déborah. Alors on est arrivé à la fin de notre entretien. Je laisse Fâché Kalombo donner un numéro rapidement pour tout Kabouana. Ouais. Donc numéro ya mère Ezali 403 donc code ya Canada quoi 403 689 73 43. Donc on a bandeli 403 689 73 43. Donc Azana province il y a comment on appelle ça? Non, mère. Alberta, Alberta. Azana province il y a Alberta, la ville il y a Calgary. Une nouvelle tendance est là pour vous, maman, voilà. madame. Pour plus d'informations, nos numéros est là, contactez-nous. Nous avons un service vraiment commercial. On a Jordan Mutajirango et puis Robert Tamasso, comme il doit. Je pense que pour aller au pays, on a un cadeau. Malgré qu'on continue la commercialité. Mais prochaine fois, le numéro que Facha Pessi et puis le numéro sur la bas écran à Bisso, c'est pour nous. Donc, si on a besoin de contacter Bisso par rapport à la promotion, et je lance d'ailleurs un appel. Nabi Bisso de partout, on a maison d'habillement, on a besoin de marketing, promotion, machin, musique, nayo. En tout cas, nous allons te faire la porte. Te faire la porte pour tout ça, nous allons rendre n'est-ce pas? Nous allons dire, oh, tu bois kavango, parce que c'est bon on voilà. Tout respecter Moussa Baning et Zabia Makassi. Je vous aime bien. Je remercie la grande équipe technique Jordan Pandou depuis siège. On a vu depuis siège. Bambotenayo et pourquoi pas Gédéon Tokitaranaye parce que je vous aime beaucoup. Merci à tous les artistes. Obosa Moussa Nabango Yakitoko. Je salue également le devant nous appelle Alain Dele. Bye bye.